Mission TV, le miroir du monde. Esika wana kame alobaki mabe. Yo ali moto abula matai yo kosala likolo penza ya bula matai. Balobi likambo boye jokisho na motema bate na kotia moto. Makambo na kende ya boyoko yango wana. Koya kozongisa yango te makambo mama. Babi te so bakana kanga kuna penza te. Balimbisa ngate ya po makambo mama. Koya kozongisa makambo wana. Kuna na mbwela lodge. Punda yaki ya bango. Ba matisi yo komi otambo ebita toka ba mike yo aka okoye na kisasa biso toyebaka punda zako tambola ekobima natanga mobutu punda ekobima so tomoni yango katoko baka cheval kiji cheval na mbwela lodge bato wana ba matisi yo na punda siko ba ebisi yo tata eraki ya batu ekoki kitani ekomi ngambo ekomi ya makofi na bato ba ko samba wana omoni na likambo wana oya 100 jours moko abimisaki $200,000 ba pesi moto wana zanani boye Jamal ndeko Vital Kamerhe mama yango toko kenango malembe tokotanga kombo wana programme social du chef d'état a fait programme mosu yasi oya elunga kamba lisusu te oyo mbongo ekokoka te bozonga isu makambo babi te soki bakangisi mamba na lombango mokolo ya poso mokolo ya yambo ekosama te bakokwesa ekamunde te bokeseni na bokonja kabila yali wapi likambo biso toyebi te yango wana ntango yokoba biso tokoba akoloba nini soki nasalaki mabe na moto mponga nabanzaki te bosundola ngai na mpe bango baa na nkanda koleka bato ya kabila bango balingaka te kritike balingaka kritike te bamesanaka mpo pati na bango mabe na yango nini bazali kozwa mbuta mutu Etienne Tshisekedi lokola mosantu ya mamba ebongo esami mokolo ya yambo na Assemblée nationale yo monaki yango te le peuple d'abord ekomi makofi d'abord yo monaki yango te batato ba les honorables te ba député ya IDPS boti kokosa ya ba honorable makambo ba député ya IDPS tala mama na ndako na bango bamesana ko $10 19,000 mama bato tokufi tokufi te les peuples d'abord oh mama ya imawa bato ya FCC so baki pe na nkanda na ye bandaka babi to duye to koise wapi lisumu mamba na biso la mo etumba ya politique ezaka bongo wana bakendaki ndeko swala basobo bengani moto na ngai boto na ngai libonga wana te bobumbela kaka na kopesa moto mosusu nde loko bakendeko ba yangwana. Dans le souci de répondre favorablement à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le gouvernement congolais afin de soulager tant soit peu la population congolaise en ce temps de la pandémie de Covid-19, l'honorable Alita Chamala a procédé à la remise des dons et des produits de première nécessité au centre Lindongué dans la commune de Limete. Toujours présent, mais représenté par Maître Frédéric Kwamba auprès du cardinal Fridolin Ambongo, l'honorable Alita Chamala a dans sa jupe vestiaire 3 conteneurs dont 50 cartons de mayonnaise, 100 cartons d'huile végétale, 200 cartons de tomates, 500 sacs de semoule, 500 sacs de sel de cuisine, 500 sacs de riz, 1000 cartons de savon Lecoq, 1000 paquets de jus, 1000 paquets d'eau de 75 centilitres et 1500 masques médicalisés, plus une enveloppe fermée. C'est pas un endroit de chrétiens catholiques, mais nous avons voulu utiliser le canal approprié. C'est-à-dire, nous nous sommes dit en déposant ces effets entre les mains du cardinal, il saura les orienter aux nécessités. C'est-à-dire, là, on voit l'être humain. Le cadre est humanitaire, que c'était ça. Alors, il nous a reçus. Vous nous avez vus avec lui. Je lui ai transmis le message de l'honorable Alita Chamala, qui a voulu premièrement le remercier et lui faire voir que depuis le 18 mars, après avoir reçu l'appel du chef de l'État, à la solidarité nationale,
Il s'était dit que ces messages n'allaient pas passer parce qu'il fait partie de personnalités ou de compatriotes qui ne sont plus à présenter parce que ça fait plus de 50 ans que son nom est cité tous les jours dans le mécénat. Mais il ne se limite pas dans ça. Il est père de famille, congolais comme je venais de le dire, alors cette bataille étant une bataille de tout le monde et de solidarité, il s'est dit qu'il pouvait aussi mettre la main à la pâte et agir. Vous avez entendu, par rapport à sa demande, il a voulu également que le cardinal puisse le bénir, prier pour lui et sa famille et pour ses affaires. Et pour que ça ne s'arrête pas aujourd'hui, ou à ce qu'il vient de faire, mais pour que à chaque fois où cette bénédiction produira, que le fruit de ses affaires, de ses travaux continue à être partagé entre ses frères ou les humains comme lui. Le cardinal est très ému par ces gestes. Il me l'a dit, qu'il sait qu'en dépit de tout, il existe toujours des personnes qui sont sensibles à la souffrance des autres et qu'il était disposé à prier pour lui, à prier pour ses affaires comme lui-même l'a demandé, à prier pour sa famille et pourquoi pas pour moi qui les représente ici. Et c'est ça l'objet de la motivation de notre présence en ces lieux. Ma Mission TV, le miroir du monde. Émission à Congolais, bozali ebele kolanda biso de partout. Topesi bino merci parce que bozara wana pona biso pona bino ndenge tolobaka tozali liso na bino lito ina bino pona information. Mokolo ya lelo na plateau ya Ma Mission TV tokoyamba moko ya bino honorable député provincial Mike Mukebai aza déjà ana biso topesi mbote. Honorable mbote mama bibi. Mikolo ebele. Nali mama nkolo akobate. Honorable tozali na sango ya pasi oyo ba congolais bazali bongo komituna mituna juge Raphaël Yani outi bongo kotika biso juge président ya procès ya ndeko Vital Kamerhe ndenge nini ozu bongo information wana mama banda lomingo ebandi na kolela na kobela mikonso bazuzi babengi ngai mingi ba magistrat babengi ngai bayebisi ngai ndeko Mukebai lobela biso bato bayoka eloko tokonyoka manango na bokonzi ya Félix o babengi na chombo bazuzi bakosala mosala temba nyonso babengaka bango mitindo eleki bazuze kaka bazuze pema nakoloba bango mpona likambo ya Kamere te nakoloba bango mpona likambo ya Mamba nakoloba bango mpona likambo ya Mukuna nakoloba bango mpona likambo ya bakongomani nyonso o bakende pa bazuze bawi basi balembi bako pema te juzi azongi na ndako akoyebisa mwasi mama nakolala pongi te mpo natindi moto na boloko na nko nayebaki te moto bato asali mabe te kasi babi na nga tinda ye na boloko yango nakoyebisa Félix alaka bazuze alaka bango te ye akokota likambo wana soko moto abengi bango babanga te basala mosala na bango bamatisa sango wana epai bakonzi na bango ya bazuze ya makambo ya sembo bakoyebisa ya kobatela bango soki te sembo ekokota na mboka te loki ngai mama likambo ya zuze yani oyo ya kufi tokomona yango pole mpenza te akosambisa likambo monene etali misolo ebele ya bulamatari oyo ebungi bato bajwi ayekokufa liwa ya mbalaka te yango tokosenga te bakunda ye nano te esengeli basala babengela kokota ali français na misala minganga autopsie toyeba liwa na ye ya liwa ya nzambe toyali te bato bapesi ye liwa esengeli toyeba yango bakongomani bazali na bosenga ya koyeba liwa ya yani eye na nzela nini bango moko pe bazuze batelema basenga yango autopsie esalama po likambo wana oyo ya mbongo ya ba 100 jours mama eyali kilikili po toyoki bakangi moto moko bakangi ye leo nde toswa aza na boloko ali moto asalaka pene ya zuze moko ya monene ya cour de cassation asalaka pene na zuze ya monene ya cour de cassation oye bakangi ye mpo nini bapesaki ye $200,000 kanyaka po ye alakaki bango takomona mokonzi epai ye asalaka
pour bapesa moto moko na kati ya procès wana liberté provisoire. Ce que bakangi ye po ye allié $200 000 à bato. So bakangi moto aza corrompu. Bongo wapi corrupté. Oh ya pimisaki $200 000. Na totangi ba kombote toko ya nango malembe toko tanga. Toko senga kuna na cour de cassation batia pole na likambo bakangi moto wana batindi na boloko pote ye aliaki $200 000. Na bato ba ko samba wana omoni na likambo wana o ya 100 jours moko abimisaki $200 000 ba pesi moto wana. Eza nani boye? Ndeko Jamal, ndeko Vital Kamerhe. Ah mama, yango toko kenango malembe tukotanga kombo wana. Toko senga bango bazuze soki corrompu ayali babimisa likambo wana banana ba kongomani ye corrompu wapi ngambo corrupté. Parce que flagrant Césali, est-ce que déjà batindi ye pe na ngambo batindi ye na boloko mama. Makambo awe ya matata na likambo ba 100 jours bato bako bela bako ganga pamba. Ah teboze ya bokomona. $200 000 obobimisi. Oyo komi ya kopesa kanyaka. Pour la liberté provisoire. Moto akangami. Yango toko senga. Pour les analiwa ya zuzi. Alors honorable, kota la vidéo automoni mokolo ya lelo est circulé bongo na kota la procès le cas qui le 25 mai o ndeko maître bâtonnier Koko Kayudi azaki bongo koloba te ba promettre bango ba kopelisa moto. Moto kopeli. Vidéo yango lelo exemplaire. Ah ngai pe na landaki yango be kolanda. Esika wana kame alobaki mabe. Yo ali moto abula matari oko sa likolo penza ya bula matari. Balobi likambo boye jokisho na motema bate na kotia moto. Mama te. Makambo na kende ya boyoko yango wana. Koya kozongisa nga ngote makambo mama. Babite so bakana kanga kuna penza te. Balimbisa nga te ya po makambo mama. Koya kozongisa nga makambo wana te. Ngape na moto na posa ya bonsomi na ngai ya kotambola. Nakendaka boloko mbanyoso na pe moto. Tika ina pe mabana nga bana posa. Mozali déjà kuna na kati ya. Te botika tika ina pe. Kuna na ngambo ya mama. APK balobi bongo bakozongisa odi susu na ngambo ya te makambo na APK bapekisi ngai na loba makambo APK te po makambo APK bandeko batindami ya Assemblée provinciale ya Kisasa na pesi bango matondo mingi. Omoni balobi na ngai temba mosusu makambo yo lobaka ya kasolo kasi yo kondolo balibanda loko abiso to ko sele loko tenga bingana na koloba bongo pona ko mwa loko ate bato balingi ngai te bosundola ngai bayiko bate biso pe to ko bunda biso pe to ko linga ko bongisa Kisasa bayiko bana conférence de paix abi makambo wana ba dieu yango ba pesi yango na comité des sages nde akokumba yango wana ngana ko kota esu na kati ya makambo wata kasi biloko nyonso na yaki nango bilembo nyonso na yaki nango na ebisi bato ya comité des sages otikeli bango na makambo etali mituka na makambo etali ndako ba ko tongaka na tikeli bango ngade na vandiswi bandeko ba ebisi nga babi te mba mosu yoko za oyebi likambo biso to oyebi te yango wana tango yoko ba biso to ko ba akoloba nini abi soki na saki mabe na moto ponga na banzaki te bosundola ngai nabi ngai makambo na ngai na kei nango bena etandweke loko abobi bwe na yepe nango ne awa siko ba retirer plainte wana na kweko ya nola te po wana etali comité de sage na kweko ya nola te na kweko kota bozindo esu te ya makambo wana po baninga basengi te na lobela yango esu te yango na pesika abesango te makambo yali na maboko ya comité de sage siko kimia kokota na kati kimia ekoti kimia sima ya comité de sage akokenda nango tokolanda ye na sima honorable wana osali ko éclaircir biso penza mingi te parce que peuple congolais o penza avandi azali kotala on etando eke akolinga akota bongo na mozindo pote azwa bongo explication tango comité de sage akosisa mosala comité de sage akoya nango na plénière tango plénière akolobango ekobama liboso bakongomani nyonso ya bana Kisasa eloko akobomba yali te ozalaki honorable ya liboso oyo tomonaki batiaki openza maboko na injustement si on peut le dire comme ça pendant que ozalaki na ba immunité na yo bayaki bakangi yo mokolo oka kokendaki bongo ko se présenter ne mokolo bakangaki yo ne mokolo bongo okotaki pe makala na 17h30 45 alors lelo moni moko ya bino pe ndeko Jean-Jacques Mamba azali bongo moko azalaki bongo balongoli na ndako na ye bakei na mbala moko kola liboso abandi mbala moko ko samba
lelo ekozala bongo mokolo ya mibale mama eyali pasi mingi nakomi kotuna tina nini tobundisaki Kabila po te bato mosusu baya olobi bango bazali kopamela Kabila kofinga Kabila bango baya bakomisa pe Congo lokola bilanga na bango eyali mawa Kabunda bina kotalisa eyali mawa mboka ya mibeko yango na soni kozwa moto motindami na coupe komema liboso bazuze pona kolakisa ete okoyeba te ya mokili ya IDPS biso nde twa na bokonzi ali mawa ali moke ekoleka mokili kote ya bino bosalaka bongo eyali mawa mingi mama mokanda bakangeli mamba yango mandat d'amener yoka bango moko bakomi attendu que l'inculpé est en défaut de satisfaire à un mandat de comparution. Balobi te batinde ya ki mandat de comparution ya yano la kite. Soko botinde ya ki mandat de comparution wapi sika flagrance. Mandat de comparution c'est une procédure ordinaire normale. Plainte. Yango wana. Moko ba ko kanga mamba. Miko mitano se le kaki banda moto wana kendaki kotika plainte na ye. Wapi flagrance. Tango ba ko kanga mamba mokolo mo ya poso. Mokolo ya mitano comité de sages et assemblée nationale bavandi batinda mitano baye babi moto wana tango achaki linzaka biso tozalaki wana ba démontrer ki yango to mona ki mokolo balongola ki ba définir ki ndeko Kabunda eyali mawa sika Kabunda amitie makanisa akomona bango basaki bon babi te soki bakangisi mamba na lombango mokolo ya poso mokolo ya yambo ekosa mate bakokwesa Kabunda te bokeseni na bokonzi Kabila yali wapi kolakisa moto te koyeba te yali bokonzi na biso yali suka yali mawa yango zuzio na yoki lokumu mati mingi mikolo Victor Mumba na kamwe te na ndako epa na ye na coup de cassation eloko boyko koleka te na koliki ate akolongola yango mbango poma pakwa na ezwa ndako na ye te po lokumu na ye mati. Mais est-ce qu'Assemblée nationale ezali bongo na même mise na likambo etali bongo justice po tomoni tango anaki batelemeli balobi te juge akata osambisa ndeko Assemblée nationale asa lobaki yango lobi lelo awa bazuze senge balanda wa Assemblée nationale lobi bakata likambo wana pe likambo yango pe na tina te po ba mitano honorable usage de fort wapi usage de fort po bato mitano ba eko bate ye moko amitiela kilinza wapi usage de fort wapi usage toke na nzela mibeko bafundi ye po na faux en écriture et usage de faux po bakanga yo po na usage de faux esengeli mokanda oyo yo za ko bimisa eza mokanda oyo basi balobaki te yali faux mokanda oyo basi balobi te yali faux yali wapi faux en écriture wapi zuzi ni ya sa kati te pétition wana yali faux en écriture et pas ni bakati po usage de faux yali ko salela eloko ezali faux en écriture wapi faux en écriture lakisa ngai faux en écriture faux en écriture kuna batalisi te ya atiaki linzaka mende kwa UNC ya kotia linzaka ndenge nini pendant que de Vital Kamerhe alobaki azali de cœur na ndeko wana etali ngai te kendo tuna yenga na obina wapi faux en écriture popo na kosala usage de faux esengeli kosala eloko babengi faux en écriture wapi faux en écriture po eloko balobi te atia linzaka te bato mitano batémoigner babi atiaki linzaka siko wapi faux en écriture oyo mamba memi akei kosalela usage de faux eyali mawa mingi mboka ya mibeko oyo bato bakufi bato badiki na ndako ya IDPS Rosi Mukendi akei yango oyo te tala ntango okoloba makambo wana ya mamba ebongo esami mokolo ya yambo na Assemblée nationale yo monaki yango te le peuple d'abord et comme il m'a confié d'abord yo monaki yango te les honorables batato ba les honorables te ba député ya IDPS boti ko conseil ba honorable makambo mais baza ba honorable ba député ya IDPS tala mama na ndako na bango ba mesana ko basaki kaka bango mokote na ndako na bango ba mesana ko bunda ko tia na mitonga komiso pe na maya moto sope moto akufi kuna yoka katete ba leli ba bite likambo ndenge moto akufi oyo
tokuluka toyeba mokonzi bango mo alelaka te. Mais balobi eloko asike ezali tokundola pe ba député nationaux babundaka. Yango wana ndakisa bino bomoni makambo malamu bato bakobungisa mboka na bango bomoni te. Bokondolakisa biso ka bisika ya mabe. Mokili ekokenda liboso bino bilembo nyonso ya kitoko mbuma ya kitoko bomona te. Ende mabe na bino boke koyekola kaka eloko ya mabe. Oyo malamu boyekoli te. Babundi pour na peuple. Bauta na makambo na bango ya kobomana na assemblée na limité tabaye nango. Mais bazali kobunda pour intérêt ya peuple. Pona nini? Pour intérêt ya pona peuple. Lokoso ya bokona yebaki te telengi ya punda ya kaboyo tato amataki punda komi baki tiso na punda na bato bamatisaki yo komi onganzama. Punda na bango te. C'est que on a rejoint dans honorable Daniel Staff ici car le FCC a donné, le FCC a repris. Mais na bina yo bato bamatisi yo punda. Kuna na mbwela lodge punda yaki ya bango te. Bamatisi yo komi otambo yebita toka ba mike yo aka okoye na kisasa na kisasa biso toyebaka punda za kotambola ekobima. Natanga mobutu punda ekobima. So tomoni yango katoko baka cheval kiji cheval. Na mbwela lodge bato wana bamatisi yo na punda. Siko bayebisi yo tata. Elaki ya batu. Ekoki kitani. Ekomi ngambo. Ekomi ya makofi. Na lobaki yango banda libandela awa. Te bokonji oyo ya bokonji drama na nkuku. Kolo na ngwa aka. Na kinga kati. Na lobaki yango te. Yango ekoma mona na te. Na lobaki te bokonji oyo. Félix na Kabila bandoso na mikoro nyonso. FCC na kashi kobunda mikoro nyonso. Mozangi ya monene kozala Congo na ba Kongomani. Yango tokomi te. Yango te lelo na tokokisi mibu balete yango te. Siko boni bolukani su mama bibi. Yango ye monani. To pesa quand même le kumu na mama Janine Mabunda o azoko talisa te. Atalisi ba député orateur nyonso baleka ki mokolo wana te likambo ya FCC cash batika kolobela yango na percheur parce que ça li bongo ko intéresser peuple te bazali quand même ko reconnaître. Ah atani lobeli yango te. Si bango nde basangana ki pona kokonza. Ya lobi na ndenge ya mikondi ya mibeko ya mboka. Ngo mikonyo soko swa nekoza bokolo belango te. Eko ya be yango moto eko kukamba mboka te lingomba wa. Lingomba mobimba bato batswa na tongo poko. Mboka eko kenda te mboka telema $10 19,000 mama. Bato tokufi. Bisika mosusu 20,000. Tokufi te les peuples d'abord. Oh mama ya emawa. Bato bazwa bokonzi Etienne Tshisekedi. Etienne abundi. Tate mobanda azobunda. Bato bae babi biso tolembi. Kabila kamatani yango. Pesa biso pendamo. Ba pesi bango bavandi. Ba kolia ba komela. Les peuples d'abord, peuple akufi. Peuple akufi. Dollar ekomi na 20,000 mama. $10 19,000 20,000. Mayete lotiliki te pasi na keri epa ya baninga na ngai bandeko na ngai ya kan luka pasi na kan luka wa ba ko tungisa bango na mpuluchi kolanda ko botola ko kanga mayata mokete na kan luka ata maye ko tanga ata mokete pe na lingina ba makambo mususu wa likambo moko mibale mboko eko tambola malamu te tabilo boko no sana etandeke bakei ba ko la video moko wana ba ko koma au nom du Père, Batie Lili ya Mbutamuntu, Etienne Tshisekedi, et du Fils, Batie à Félix, et du peuple, état de droit, bolongola ni yango, culte de personnalité. Toi, na posa na yango te, longola ni yango, po ba kosa loko les ali, et tense moto ako sa yango te, bazu balati yango moto moko komo na esoko bidimbo, bolongola ni loko wana. Ali soni makambo to telemedi awa, longola ni yango au nom du Père, du Fils et du peuple, longola ni makambo wana toi na posa na yango. Pe na ko tambo na nzana moni omoni mituko ya ngungulu ememaka mai monsieur ememaka carburant na moni mutuka moko ya ngungulu bakomi programme social du chef de l'état bozongeli su makambo yo lukaki makambo 100 jours programme social du chef de l'état a sai programme musu ya sila oyo elunga kamba lisusu te oyo mbongo ekokoka te bozongeli su makambo tango boko tambusa comme lokwa bokonja Kabila mosala mokeawa talantangwa publicité awa tango boko tambusa ngungulu wana bakomi programme social du chef de l'état l'eau mai yango boko pesa bato pa wapi kisasa nyonso mai yate na mboka kuna mai yate selembao mai tangaka te ata ya moko na pigeon pe
pigeon maïté. Pour l'ongolani biloko na meta bato. Ko zanga kweba musala ya pasi on commence à makambolo kwa oya bato ba ko sala ko yembaka tango tipoko. Bino pe bokoti na yango. Chiko honorable, ce qui te l'obto zonga moké na likambo de Jean-Jacques Mamba. Admettons qu'il y a 100 000 euros, ba memie na ngambo ya prison à Makala. Réellement ba député to pe na koliki ya tete akokenda Makala tete. Na koliki ya tete na banda te bazuze ba bato abwanya. Na ko banza te te bakotinda Makala. Mais soki batelemi bongo kaka na soki batindi ye Makala ya likambo somo po ekobebisa bituka oyo okamba mboka. Bakoyi kotinda ete tete na linga ata kotianga moke na moto te po likambo ngo ebimi nyonso ebimi na mpoisa eyali bosoto tete na banza te lelo tokokenda po bazongisa ye na ndako totelemi be wana na bina yo mama likambo ya bosoto basi batalisi te bato mine mitano na nzela bokangaki boy ekomi te bazongisa ye na ndako oki ngai mama. Alors, ndeko Jean-Marc Kabound, azalaki bongo destitué, mokolo ya le 25. Momati Punda. Ndeko Jean-Marc Kabound, le maître nageur, azalaki bongo destitué. Babengo bapesi ya gombo nani? Il y a le bac qui a nager, à faire nager, bandeko ya FCC. Bon, comme benga ye maître nageur. Bino pe bwana songi On est allé comme ba surnommé na bandeko ya IDPS. De quoi tu li kama? Balongoli ye mosala bino bobana ndeko ata ya côté ata Paul te bandeko ya IDPS ba surnommé bongo maître nageur bango bo bazali ko benga ye bongo nageur bakoma ko benga ye maître nageur yondo za kemba awa sika ngande na ebaki te sika juillet to benga sous maître nageur te to ebisa ye ya Paul poto kamula simana yo monita lingai ko tikelo kwango te mais a tweeté mokolo alobi bongo alongwe penza motu likolo c'est-à-dire la tête esengelaki ami longola so aki moto lolendo ozela te bakendo longola esengelaki ami longola na poso eleki tango amonaki teke na suka moto lokumu ya lolendo akoba na longwe na tikili bonga na bino ya meki kokanga kobunda nyonso ye moto asali mamba kanga maba kozonga sima bake na ngote tsuka bakwetie bo. Mais est-ce que ça la honorable okingai sika ya koloba wa longwe bakangi mokolo motion bongo mokolo pétition motion pétition tango oko tuna motuna te tango oko tuna motuna oko tuna ngai na makanisi na yo to tangi mibeko sika ni mibeko ya assemblée nationale ya Kisasa pekisi ya eloko bokosala te ezali oyo règlement intérieur apekisi règlement intérieur apekisi yango na ya assemblée nationale te tolobi yango basi bakamati motion te ya ye na motion ya procédure ntango aye nango yo kozwa mobeko te règlement intérieur kasi eloko balinga basala yango wana te nde basukisi bango mpo bango baka na mwa makambo na bango babengaka kadiosha formol ya saka ba montage ba ekoli yango na lingomba na bango montage ezali sous bandeko ya IDPS ya PPRD te ebongo kadiosha formol ya kabana ebi yango te banda parti na bango esalama mosala na bango bakolo kadiosha ebi yango te kadiosha formol to koya ko na koya ko bisa bino mokomosu makambo kadiosha bokolo ka somwa ndenge ba osaka kadiosha na IDPS bato ya kadiosha eloko babanzaki basala yango wana bakanga mamba osoki na absence ya mokolo pétition koleka te pétition c'est longwe na maboko ya mamba ekomi eloko ya assemblée nationale au moins maele siko omoni te bango bato basaki eloko wana nde sika bazali kotanga siko likambo ya libala pe ya FCC la muka likambo nini libala FCC la muka mama na ngai ekomi nde boye yo bandi te mamba komeli le kabunde te liboso mamba sa makambo kabundo mokenda kende ko makambo abite babimisaka milioni 100 ya dollars pour na Congo mamba komeli yemba mibale abi pesa ngai ye yano po biso kuna na baba epa itoko tamba bato abito ami yibito lia kambongo yamba mibale atindi mwana o Christian Emango asaka na mamba mwana elengo maele na sepelaka na eminga kenda liboso akenda kuna pratika mokando ebite babeta ba pasola ebilamba na batata wana bizaleli na bango ya limete baye nango te na kati ya payeni pepe batata mikolo babeti mwana bato wana boloba te ntango babetaka mwana wana
baye kokamata pétition bake na pétition ndenge na lelo na assemblée provinciale ya Kisasa so na ningi kolekisa mobeko pona kobongisa Kisasa bana ba majorité kuna bato FCCT na kosenga bato FCCT te batia maboko mingongo na bango po mobeko na ngeleka et bongo tango mamba yé na pétition Mais pour que à chaque fois où cette bénédiction produira, que le fruit de ses affaires, de ses travaux continue à être partagé entre ses frères ou les humains comme lui. Le cardinal est très ému par ce geste. Il me l'a dit qu'il sait qu'en dépit de tout, il existe toujours des personnes qui sont sensibles à la souffrance des autres et qu'il était disposé à prier pour lui, à prier pour ses affaires comme lui-même l'a demandé, à prier pour sa famille et pourquoi pas pour moi qui les représente ici. Et c'est ça l'objet de la motivation de notre présence en ces lieux. La déléguée du cardinal Fridolin Ambongo, la révérende sœur Kaline Mampouya, a également donné ses impressions. Cet avant-midi, nous sommes tous témoins de la grande générosité de l'honorable Alita Chamala, qui, à la suite des autres, a accepté de mettre ses moyens à la disposition du service de la charité de notre Père archevêque, pour qu'à son tour, qu'il relaie cette charité à ceux qui en ont le plus besoin. Notre mot, c'est un mot de gratitude et de remerciement, et nous rappelons que son éminence a rassuré qu'il allait prier pour tous ses bienfaiteurs, et particulièrement pour cet avant-midi, pour l'honorable Alita Chamala et tous ceux qui travaillent avec lui afin qu'il aille de l'avant. L'honorable Alita Chamala promet de continuer cet acte de bonne volonté très louable dans les prochains jours afin de soutenir les plus démunis. bato FCC so baki pe na kanda na ye bandaka babi to duye to kwese wapi de suma mamba na biso la muka etumba ya politique ya zaka bon na likambo wana babi bango bakotia maboko batia maboko akwe na o etike to tamboy moto ya moto nziana mais rencontre il y a président de la République là Mabunda quelque part tolobate président de la République azala qui est informé parce que le même te wana bakendaki ndeko swala basobo bengani moto na ngai bo tolanga libonga wana te bo bombelanga kaka na kopesa moto mosusu nde loko akende ko bayangwana akende ka bi moto wana atake kasi libonga loko yali ya lingomba na ngai bo bombela ngai na kopesa moto mosusu po achi ayebaki ne leko wana te moto na akokende akei nde po asenga libonga bapesa bato mosusu te babombela ye kaka ceux qui te ça la analyse songi kaka honorable ceux qui otali na kati ya IDPS akei goyebisa mama Mabunda te mama moto wana soko akokenda kenda kasi na ye kosenga bino bobombela nga libonga na bobotola te na tia moto soko bobotoli wana esu bakombata bakosili bakomana ngai te ye totinda ye kuna tokomona lokola bokonzi ye pa mosusu bosani bongo te yango wana nde yo yebi yango te mais bakombata babimite mokolo ya yo babisenga toswaka mama na mama Bunda tuna ni mama Bunda mama Bunda koyebisa balobi bongo bakombata mokolo ya lobi babimite ba réagir te tolo bate bazwaki mot d'ordre ko uta likolo et pas le président de la République ngawa na kwa makambo wana te moto na bango asa ko soko bakotamba batamboli ya ndingisa démocratie soko bakotambo ate tayi bango biso bokonzi na biso o tokozwa o bayimboka bakopesa biso ekozation ngo tambo tambo soko kotambo atongo te poko kotambo te mo esili na nzoto kanga moto te kobeta moto masasi te tika moto démocratie asalela yo tango moto kosesa asala démocratie te amoni te bino boko kenda libuso mboka ko bonga yemwa ko ba iyo na ndimi bato tolo bate démocratie ekoti penza démocratie sikoyo ekoti pa yo o babomi mwana wana na est kuno yoki yango te su babomi su moto oyoki te bazosambisa oyoki wapi yango to na posa moto abomi bakanga basambisa oyoki yango o moto aboni babomi banda bokonzwe ye
bato boni basi bakufi bena kotambola pamba bato boni wapi mbokonza mibeko o mboka mibeko mboka ya IDPS osaka na biso tolakisi pe bango bana nkanda koleka bato ya Kabila bango balingaka te critique balinga critique te bamesana po pati na bango mabene yango ni bazaki kozwa mbuta mutu Etienne Tshisekedi lokola mosantu bamesana bongo okoki koba mabe ya Tshisekedi te yango lelo bakomi na bokondition obina bango mabe bakosala baboma yo batsa nini batinda yo boloko mais bango bazali pe kotalisa te bino bozali kotalisa kaka mabe mais bozali proposer que te c'est ça le problème honorable mikolo nyonso tokoloba tokoyebisa bango bakoyoka te makambo ekomi ya sanju tanto bandaka yango tolobaka yango te ngai mokeba na baka tete na démocratia eloko babengi programme de 100 jours eyaka te 100 jours eyaka mokonzi asali mosala asimbi bisiko babengi le secteur qui demande l'impulsion okuti mbongo yali 20 000 okozwa mwa mokano moko mbongo ekiti 15 000 okuti bazuze baokende mabe okosimba awa bazuze bazongi malamu sima ya mikolo kama olakisi bilembo wana bango bayaka na 100 jours programme ezalaka te lelo caméra koyambola te oyokaki etabi ce que nous avons fait est inédit et ça bakate eyaka programme ya gouvernement tango tozala koloba neloko wana eyaki toli tokopesa te bayokaki biso bake kotia manzanza bisika nyonso te tango manzanza ane evandi kosala eloko te bana kisala baye balongoli manzanza babia ata makambo feti kosala biso manzanza ya polele mopepa pamba na kati nde baye kozonga nsima. Mais après cette série des arrestations, tout le monde quand même Ngambo ya 24. Et na musa maman boali ba panzi sango biloko wana na musani. Et na musani ba biloko bati wana. Boulevard ka bisika pembe awa so de moto et musani. Boulevard ya kana embouteillage. Boulevard ya kana embouteillage te. Boulevard de tente jo to koko taka yango. Mi tuke kanga makamwa moke na boulevard de tente je banda na INSS te na régie des eaux. Pe ko sa 5 minutes 10 minutes ba ko kende tango ba ko ba mbuteye yo ba te mituke kangami ngonga mobimba ngonga mi bale 1 heure 2 heures elo kwa bateli yango mosani bateli yango nini bateli yango lokwa masolo ya sanzete amasa to beta bor wana elo kwa danser abai basali yango e bana kisasa ba ko sutuka mosani na kutuna yo mama oyo bateli na boulevard Lumumba Boulevard Lumumba eyali autoroute eyali obabengi na nzela ya kotonga mboka 4x2 boye nzela mine ngambo nzela mine Boulevard Lumumba eyali non seulement autoroute ezali prolongement eza kolanda nzela oya monene oya mboka obabengi route nationale numéro 1 lokola elandi route nationale numéro 1 lokola ezali autoroute yali 4x2 na bamboka nyonso so batongi nzela monene bongo 4 esika bato bavandi bakangaka bakangi epai boye batongi epai boye banzela nyonso oyo ekouta masina po ekenda Kingasani ekoleka likolo elekoleka na oyo babengi viaduc eleki likolo ekomi na entrée na sortie na autoroute po nzela wana oyo ya boulevard Lumumba lokola yali route nationale numéro 1 lokola yali autoroute 4x2 mama na mikolo oyo ekoya nzela wana to bando tambola 100 km à l'heure oyoka ngai ekozala nzela oyo esika soto moto ekozala te na kati ya nzela etali boye soto moto wana eza ya kobukana bakobuka yango nsima mobu 10 mibu 5 ntango nzela wana ekokoma autoroute mbongo ekei pamba eyali mawa balobi esungi penza likambo etali na croisement neti ndenge omoni avenue de la Liberté boulevard du 30 juin mama naebisi yo nabi mama naza koyebisa yo kisasa yana bambouteillage te y a pas des embouteillages à Kinshasa ezangi nde banzela c'est que fallait bachaka nde na ngambo ya nakokeno malembe na oyo etali hôtel de ville na mobuko to mibale na zomi na mwambe 2018 sika bana na bimi boloko na natali mikanda ya sika te na 2018 kisasa ezalaki na mituka 400 000 une ville de 12 millions d'habitants une très grande ville okozwa embouteillage boni avec 400 000 voitures kisasa ya nati na embouteillage te banzela ndeza ya kobeba ya kokufa botongi te isiko bato batie baso de mouton wana
bakoye kobongisa banzela ya mike bele tonga kobima boye kotonga boye na tuni yo na boulevard du 30 juin embouteillage ezaka na tuni yo motuna esengo na yo po yo tunaka mituna ngane na yango na boulevard du 30 juin embouteillage ezaka to yebi yango bongo so de moto wana ya mosali ezaka mwa moke wana na ninyo na sosimate pona kokota tango boye bele kokota komi babenga yango effet entonnoir wana kotika ya pe na so de mouton balongoli yango te napesa yo ndakisa mama soko bato bwana bongo pona kotonga mboka bisika embouteillage ya mingi na Kisasa ina tangelo moko bisika embouteillage ya mingi neti na pompage embouteillage ya makasi neti na station ma campagne oyebi yango te embouteillage embouteillage neti ya station ma campagne na talisa yo soko oyela mayele ya kotonga mboka soko okeyo otongi so de mouton 7 millions de dollars pour na kolongola embouteillage tala mbongo ebele kotonga pamba okobimisa pamba liboso okoma na station ma campagne soko okomi na rembungu okoti na boka mobali okoti so na boka mobali okenda obimi na se ya gbagba ya pont lunda bulu okoti Jamaïque balabala wana oyo ekoti na se ya gbagba oyo ekobime pa ya général Tango Fort soko yali molai yali 3 km bayebisaka biso te kotonga kilometre moko ya kamilioni moko ya dollars te okende otia 7 millions de dollars na soto moto soko otongi balabala wana 3 millions de dollars omoni te tolongoli embouteillage okuna bato mosusu te bamata kuna na station ma campagne bakokota bakobima boye bamosusu babimi pa Tango Fort bamosusu bakobima na nkunda ya Kitambo na cimetière ya Kitambo moni yango te na 3 millions osisi likambo non seulement 3 millions tango tongi nzola wana ekoti wana se nzela wana eza esu na lifuta mosusu Jamaïque yaka quartier moko ekangama oyo babina bakota infase un quartier enclavé tango tongi nzela wana Jamaïque mituke komo kota efongwami omoni na 3 millions misala okosala nde esika basengi bopesaka baproposition nde esika ndeko Félix Tshisekedi atanda loboko na ngambo yo kopesa bato oyo makanisi mpona kobongisa mboka bato baye mpona kobongisa mboka bato baye mpona yo okolikia te bato oyo mobu moko basali awo ndenge omoni bango bakosomba bakotonga omoi baye na posa ya kobongisa mboka bango bokese na bato ya kabila oyo bakpoisi kwa na assemblée nationale oyokaki atete akotonga ndako ta monene oyokaki yango te ngana namona ndako yango te nayoki yango beko yo oyokaki yango te tala ndako akotonga epe bakongomani bato bakotonga yango te babi te bachinois bato bakotongaka yango bato baye mpona kobongisa mboka bato na moto na bango batie te banyokwami mingi ekomi mpe ngonga na bango leve ya baimmunité ya ndeko Tambwe Mwamba président ya Sénat aboyi yango eyali na ndingisa Sénat mibeko moto elobi toko bazuni Sénat aboyi Sénat aboyi Sénat aboyi eloko yali pasi eyali te sika tokotika koyeba solo te na likambo ya milioni mine oyo babongisi nango ndako wana tokotika koyeba solo te bazuze basali musa te bazuze bakei mobeko eyebisi zuze te okosenga leva immunité koyebisa kopesa bazuze mbeba te bazuze basali musa Sénat moto aboyi Sénat aboyi bazuze bakokanga ye te Sénat aboyi bongo tongo bazuzi pe kuna pe na assemblée nationale ba boyi pe likambo esambiselo ya ndeko Jean-Jacques Mamba yango na bina yo te lelo bakotonga sima yango na bina yo lelo bakotonga sima to komi presque na suka mais entre temps sortie médiatique ya ndeko Moïse Katumbi omoni yango esengela iko kundola likambo wana bozongi ya mokonzi na biso mobu mobimba banda azonga un an retour d'exil esengela iko kundola yango tala moto azali na misolo ebele ya mimbongo na ye abosana misolo na ye abosana wolo abosana pauni aye kobundela bakongomani alobi na abundela bakongomani mboko ebongwana baye kobundisa ye makasi aye kokende pema komibumba na poto mibu misato azongaki mobu moleki eyaki mokolo monene mpona elonga ya etumba oyo ya biso etumba ya bakongomani etumba ya Moïse Katumbi oyoki ntango ajuma aloba ndenge azongisi bato na alima alobi te ye ali lamuka na kati ya lamuka ye ali opposition républicaine to ali na kati te
alobi ali opposition républicaine na kati ya lamuka engo bateta kosa maseki na bokonjo akosa bango maseki te andimi yango te toali na mwa bokeseni mokenga na lobaka ngo mingi te mwa bokeseni aye moke e ali pasi te kozwa bato minene minei kotia bango esika moko alobi ata nungu ali suka to bakali babe moko azongisi bato na nzela mais beaucoup tanyeza rapenza mingi te atobali mosika bakutanaka mikonyo solelo na chombo bokosala misala o babengi visioconférence to vidéoconférence bokosala yango okoyoka ngai mama atalisi nzela abite na ali lamuka asemboli yango alima okoyoka ngai mama yaki mokolo monene ya bokundoli ndenge tokundolaki yango kasi tala eloko monene alobi bato balingi kofinga ye mikolo nyonso yanganya yanolaka te mbalo ya eko yanola mbalo ya kati ndenge balakisa babaka akati masolo bato babite ya adwa mbongo akalanga ati moto adwa mbongo akotsa makasi ya kotelema bamiyibi okita apameli bango bao badwa mbongo esengeli bayanola esengeli te baleka liboso bazuzi soko ya adwaka akoki kopamela bango akoki komeka te baoyo baboma bato bakufa bakatoliko bato na IDPS badika na ndako Rosi Mukeni alobeli yango abi bao babomaka bato wana esengeli te bayanola moto atana mabe akozwa makasi ya kopamela bato mabe pe ayebisi bato yango esika na abi nde bakisa bato akati masolo abi alongwa basala ye audite tukumi bale na mibale yo mama oyibi mbongo olongwe nesika ozaki na bato wana babayini na yo basala yo audite ni tukumi bale babikisa yo na baza lelo lisolo wana esili alakisi pole kasi asuki wana te ateli mingi ntango yo koloba apesi Félix Makanisi Mbele atuni ye mituna abi oyebi te na mobu koto mibale na tukumi bale na misato 2023 bakotuna nde yo lobi te biso topesaka makanisi te ye apesi makanisi te makanisi akobomba mpo na biso abite na kobomba mpo na bana ya ensemble te nga nalika mosali ensemble te nakobunda mpo na Congo napesi yango oyoki yango te tango alobi na bango bozongela makambo nasalaka tango naka mokonzi ya katanga etambolaka malamu nkite eyaki akofuluka mpo na nini nazwaka mobeko te mabanga ya mboka ekobima boye te soko balambi yango te balengeli yango te bozongela mobeko wana toli te toli ya kitoko apesi bango kutu toli mingi na ngai epesi ngai mikanda apesi toli mingi mais na ngambo ya ndeko Martin Fayulu ye azali bongo kotalisa ndenge nini bakongomani bazali kokufa na ngambo ya este azali bongo kotalisa ndenge nini présence ya basoldat ya bamboka misusu bakoti pe bazingi penza ba frontière na biso sikoyo mpona talisa yo te toali likanisi moko oyoki mokonzi Katumbi asengi nini asengi mbongo wana de réforme mingi na makambo ya seni yango wana epai bo mokonzi Fayulu asengaka te yango wana te tango abaka plan de sortie de crise omoni te toali na makanisi lolenge moko asengi abi réforme po eloko mokonzi Katumbi akobanga mingi eyali te paso ezalelo kasi te lobi mapono misusu esama na mobulu mboka edinda lisusu soko ndeke Fayulu alobi nde bato bakokufa na ngambo kuna na est eyali malamu ebakisi na oyo ndeko Katumbi alobi mais car il y a 2 jours 54 morts lisusu yango nalobi oyo alobi Katumbi abi na yo te eza ya solo te Katumbi abi na yo te ye avandini ye akopamela yango te bato bali oyo ali na makanisi tokosangisa nde tokokende tokotonga eloko biso tosali ya lamuka bato bakozwa ngo ndakisa ya mikolo koya yalaki petete kozwa bato mine bango nyonso moto na moto monene na lolendo na ye kotia bango ebonga yango nasepeli na bwanya ya Katumbi alobi na libota nyonso nungu ezangaka te kasi bomonaka tobundaka te tozwi liloba bo moko esengeli te tosepela tokundola mokolo wana oyo ya bozongi na ye na mboka na elonga wana naoki bato bakoba yali eloko malamu mpo na ensemble pour la publique ngabi te yali eloko ya ensemble pour la publique te yali eloko ya bakongomani etumba ya elombe wana ya mwa mobali wana yali mpona bakongomani mpona kobongola mboka oyo
komi tumba mbeko ami tumba abosa na bomengo ya ye akita na balabala nyoko mana yo na ngai te ba beta emilinga ya pilipili yo ba beta ka ye wana na Lubumbashi iboso take ndo pema na poto komi bomba bino ba panzi sango pe boleki pe songi lingomba na biso ekobima ekobima boko tokobenga bino na milulu po bato ebele déjà batiki bino to moni ndeko Delice sanga ya sereti te bato bocha biso songi te batiki biso te to alaki na coalition na plateforme comme on a ensemble pour les changements to longo na ensemble pour les changements mon konja biso a ça parti politique comme ensemble ensemble pour la République batuni moto alingi kokota ensemble pour la République à côté oya boy kokota ensemble pour la République atikali soko alinga kobima abimi soko alinga tika ensemble pour les changements atikali po bandeko bali na ensemble pour les changements toza na bango elongo po ensemble pour la République et kokoma moko ya ba parti politique ya ensemble pour les changements okona nanga malamu bandeko bali na ensemble pour les changements o ba parti politique ya bango so ba na posa ya kotika na kati batikali so ba mosu ba na posa ya kokenda epai bango ba monite e ali malamu pona bango ba kokenda biso etumba na biso tokosala yango na kombo ya ensemble pour la République soko kombo ya ensemble pour les changements ekolongwa soko lingomba wana bakobongola yango ekoyeba na nyonso wana tokomi na suka pona lelo honorable Mike Mukebai bandeko balandi biso batali te to solo lipenda te tokomi na suka to moni bongo présenter ba condoléances na famille biologique pe na ba juge nyonso pona ndeko Raphaël juge président ya procès ya ndeko Vital Kamerhe bongo na ngambo ya président de la République pe akufeli ezali pe moment ya pasi azali ko passer mikolo nyonso ekoleka na kopesa ye yako na kopesa ye pole bato mosuba yo yango te napesaki yango pole napesaki yako ndeko moko akufi na ngambo ata te bokeseni ali pona politique na moto na bandeko na ngambo na bango na baninga na pe na bato kuna pe to bandeko makasi na ebisi yo baninga makasi mamba musu yango ba musu baka o penza we moninga na biso to tibo konja ko ya tate gabite to makanisi moko te o ya kufaki oyo aki na makambo te communication Charles Kilosho bango tango ngana ko koma na ifasiki wana ile ko ba ko benga ifasiki sti bango ba aki kelasi moko to mi baleli ko na biso koyoka liwa na ye pesenga mawa mwasi na ye na yebiye na koyoka pasi na motema ndeko akeye azana no elenge na pesaki yako na pesi pole oyo so akufi na kopesa yako na pesi pole yango wana etumba ya politique yali etumba ya politique ekokabola biso bondeko te bomoko te okingai kasi lelo pona politique bato mosusu tokutana kaisu te yali ndenge wana pozo tokutani koswana mikolo nyonso soko tokenda epai ya tata elongo epai ya tata na ngai yo komo yangonga na yo ngape na ye ngonga na ngai po toswanani te kasi bondeko tokoboma yango te moninga ali moninga okingai na kopesa yako na kopesa pole ndenge bato bakokufa wana ekosala pasi na koyoka nongo bato mosusu babi covid bamotu mosusu babi te batieli bango eloko ya mabe nga nayebi te mpo nali monganga te namonaki nkasa na bango ya kolongono ya nzoto na bango te bamonganga bato bayebi kasi esengeli na mboka malamu lokola eloko bato bakoyimayima esengeli bapesa bato sango bato bayeba so bato bakomi koyimayima yali mpo bakobomba sango yali malamu te lokola yali likambo ya pasi bandeko bakobungisa bato na kokota mingi na nungu te na bibe yako pole. Merci beaucoup honorable Mike Mukebai balandi biso bandeko nyonso balandi ba retenir nini surtout pour l'assemblée provinciale. Assemblée provinciale ya Kisasa makambo yali na maboko ya comité des sages bana ya Kisasa ba kongomani bayeba na yebisa bango libela na mikolo koya ba mosu ba komona nga mingi te netando ke ba minga nga ba koyebisa nga te sengeli na pemisa nzoto po na nyoko maki mingi na boloko na aki kobela na bombaki bokono po ba oyanga balela te bokono wana dwinga nzoto mingi sengeli te na pema ezali covid te esengeli na pema mbambo jamal alobi kuna na prison azui covid espérons que yo ozui yango mba mosu na pema sanza moko to mibale soko mingi misato
mpo nzoto penzani ezonga ndenge mingi nga bakosenga ngai na koloba yango sika po moko na koloba te na pemi eko moba te koloba esu te aleki wapi bazalaka boye te nane tumba nanga na kobunda yali po na Congo esengo nanga kozala moko totemi na mama bibi kapinga na simbi yo na loboko kolo asa komisuso mibange na suki ya pembe na talisi yo sima na bitala lokumu mosato sali liboso tolongwa na mabele oya nzambe tala ndenge tobandi kobongisa Congo po bana bango pe bakoba nde esengo nanga oyo nasenga kepa ya nzambe apesanga po na bomoi na ngai na ye na politiki te po na somba mituka ya kitoko banda kominene koleka bato na ye na politiki bato bayeba talenta o nzambe atenga na moto o na kosalela Congo na mokeo nga na kosala po te Congo ekenda liboso ba kongomani pe basepela na mboka na bango baliaka bamelaka bayoke sengo ya kozala kongomani. Merci beaucoup, honorable Mike Mukebai. To rappeler que aux aliments encore, il y a balobeli à Assemblée provinciale, aux alaki lelo na plateau na biso ya ma mission TV à travers émission Allo Congo, bandeko. Oh, nyonso balandaka biso penza de partout, balandi biso du début à la fin, na bokebi nyonso, tokutani mbala sima po na ba actualité mosusu et talibongo Congo, parce que Allo Congo ezali émission ya ba Congolais. Merci na Derrick Lukeba na montage en même temps, caméra na machine, topesi bongo merci pe na Volding tuka, oh, azali bongo na ngambo ya mosala toujours pour na ma mission TV. Bon, continuez qu'on s'abonner, 98 000 abonnés, c'est pas peu de choses. D'ici fin longonya mingi merci beaucoup na pesi yo longonya po na yoki bato ba ko beta maso na yo babi akomi na bato siko moni biso ba kongomani soko moto amati na mosa bato babi asimbi akoti maison te mosa na yo moto eko tinda liboso yango wana kosaka na ngote merci beaucoup lokumu na yo wana e ali na mosala na yo kenda ni liboso ekoza esengo po te soki toye koloba toyebite ba kongomani ebele balandaka yo yango lokumu mingi nabi na yo oyo neti balobaka pa bakoko na biso kendani liboso. Merci beaucoup honorable Mike Mukebai. Merci na bandeko nyonso bazali bongo ko continuer ko s'abonner 100 000 abonnés nde esika to ko fêter ensemble na bino 3 ans ya ma mission TV 3 ans ya ma mission avec 100 000 abonnés to komi na 98 000 bo continuer ko s'abonner jusqu'à la fin ya mois oyo to fêter longo na bino to kutani mbala sima. Dans le souci de répondre favorablement à l'appel du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le gouvernement congolais afin de soulager tant soit peu la population congolaise en ce temps de la pandémie de Covid-19, l'honorable Alita Chamala a procédé à la remise des dons et des produits de première nécessité au centre Lindongué dans la commune de Limete. Toujours présent, mais représenté par Maître Frédéric Kwamba auprès du cardinal Fridolin Ambongo, l'honorable Alita Chamala a dans sa jupe vestiaire 3 conteneurs dont 50 cartons de mayonnaise, 100 cartons d'huile végétale, 200 cartons de tomates, 500 sacs de semoule, 500 sacs de sel de cuisine, 500 sacs de riz, 1000 cartons de savon Lecoq, 1000 paquets de jus, 1000 paquets d'eau de 75 centilitres et 1500 masques médicalisés, plus une enveloppe fermée. C'est pas un endroit de chrétiens catholiques, mais nous avons voulu utiliser le canal approprié. C'est-à-dire, nous nous sommes dit, en déposant ces effets entre les mains du cardinal, il saura les orienter aux nécessités. C'est-à-dire, là, on voit l'être humain. Le cadre est humanitaire, que c'était ça. Alors, il nous a reçus. Vous nous avez vus avec lui. Je lui ai transmis le message de l'honorable Alita Chamala, qui a voulu premièrement le remercier et lui faire voir que depuis le 18 mars, après avoir reçu l'appel du chef de l'État, à la solidarité nationale, il s'était dit que ces messages n'allaient pas passer.
Parce qu'il fait partie de personnalités ou de compatriotes qui ne sont plus à présenter parce que ça fait plus de 50 ans que son nom est cité tous les jours dans le mécénat. Mais il ne se limite pas dans ça. Il est père de famille, congolais comme je venais de le dire, alors cette bataille étant une bataille de tout le monde et de solidarité, il s'est dit qu'il pouvait aussi mettre la main à la pâte et agir. Vous avez entendu par rapport à sa demande, il a voulu également que le cardinal puisse le bénir, prier pour lui et sa famille et pour ses affaires. Et pour que ça ne s'arrête pas aujourd'hui ou à ce qu'il vient de faire, mais pour que à chaque fois où cette bénédiction produira, que le fruit de ses affaires, de ses travaux continue à être partagé entre ses frères ou les humains comme lui. Le cardinal est très ému par ce geste. Il me l'a dit, qu'il sait qu'en dépit de tout, il existe toujours des personnes qui sont sensibles à la souffrance des autres et qu'il était disposé à prier pour lui, à prier pour ses affaires comme lui-même l'a demandé, à prier pour sa famille et pourquoi pas pour moi qui les représente ici. Et c'est ça l'objet de la motivation de notre présence en ces lieux. La déléguée du cardinal Fridolin Ambongo, la révérende sœur Kaline Mampouya, a également donné ses impressions. Cet avant-midi, nous sommes tous témoins de la grande générosité de l'honorable Alita Chamala, qui, à la suite des autres, a accepté de mettre ses moyens à la disposition du service de la charité de notre Père archevêque, pour qu'à son tour, qu'il relaie cette charité à ceux qui en ont le plus besoin. Notre mot, c'est un mot de gratitude et de remerciement, et nous rappelons que son éminence a rassuré qu'il allait prier pour tous ses bienfaiteurs, et particulièrement pour cet avant-midi, pour l'honorable Alita Chamala et tous ceux qui travaillent avec lui afin qu'il aille de l'avant. L'honorable Alita Chamala promet de continuer cet acte de bonne volonté très louable dans les prochains jours afin de soutenir les plus démunis. Ma mission TV, le miroir du monde.